mukili mobimba Europe, Asie, Océania. Barobi site eza moko yangoyu. Rive Ikono TV. Barobi YouTube ya vitesse. Barobi tous s'abonner awa makambo jari avec Yemei le roi Kimakuta. Awa tujana référence na ye place bakunda mutoro na ye. Yo yebye sika bakunda mutoro ya Kimakuta. Rive Ikono tuja awa na kata Kimbangu. Bana Luanda Buzela Singeri ya makasi le 3 octobre oyu izaye kuyinda avec nous nouveau singer ya makasi avec yemoko Rive Ikono kubete za mabete me yibeteri kuyembe za mabete me eyemberi kubina pesa mabete me ebineri turoyu tukubina na mabina ya Kimakuta tukuyemba na ruyembo ya Kimakuta barobibu sabone ao Rive Ikono TV kusabone za mabete me yisaboneri bana Paris bana Londres bana Angola les 3 tuzana bino na junior ezali ngai ndeko onaza yo na botami na yo na pamboli yo pe kufungula banzela na yo kende liboso oke balobi na Kikongo mwana muntu kadi ata sinza ketoloka wenda kuna ntwala musi avosa kuka guti dimu na Kikongo kakala muntu wonene muke wavo kolokina vo tangu yengonda izibukidi tuluvene ngolo lokangala ke mbote munanza imvimba kadi vava intoto wawo sisa sako va didilwa sako muna Kikongo owa tukagwanga ndinga Kikongo ko musiavo ewa untoto fulukina ke didilwa sako ifulukina nge utukidi efulukina kifoti kuvana ngolo wenda kuna ntwala muna mangala mavovelevo to pambolio kende liboso étoile na efungwama parce que nakobotama ba mama babala kabango babotaka ebele mais ezalaka na libumu o efungulaka sanza pe moya alors to pamboli yo kende liboso mukili eganga pona kofungula eloko papa na biso azaki na ngwa tuka to sengi ke esika o eza sanda pa yo obandela makambo vina yo les 3 kuna na junior esika ezali ke batunios tu ba sepelisa yo ba mona yo mukili mobimba ko uta Congo Angola en tout cas to sengi penza donc ozala penda kufungwama to sengi miziki no ebetama bien o bazana posa ko bina babina o baebi ko bina te ba mona ba fungwana do to pamboli yo penza do kende liboso. Ah na mito zana kata Luanda za robeba ba fiche si bomoni calamité les 3 confirmations signe ya grave ya Rive Ikono eza dégâts king de Kimakuta eza dégâts bana Luanda bana poto bana kini ulataka tomona oyembaka tomona donc il y a dégâts Rive Ikono donc o na mito eza signe moya grave. Donc, on a raté. Donc, c'est qu'il y a la raté. Tu es bêté, ni sa père. Moloko ninyonga, ola mukose yampongi, papa sinanko belela, oh pasi, ngaloboko moko, nanya kosunga lebo. Nasalisa kasemba tonga ina famille babola mokolo na kozua e banite ata kalata un jour. C'est moi Gilles Lebo et contre sa puissance papa sika donc balobi vraiment que donc s'abonner na Rive Ikono donc TV balobi que awa site ya propre ya kitoko ya ba jeune ya bogar donc monde entier mobimba Asie Océanie Maroc Côte d'Ivoire Cotonou bino tout en tout s'abonner na Rive Ikono balobi que nengeza boy donc samedi le 3 samedi le 3 ne zappez pas biso tout kutana na junior chez Morino na Kimbangu sur outi golf doge au kitaka na parage ya Kimbangu ubaki miso komona junior Morino sur outi kuka wapi tout donc s'abonner awa eza ofele journée wana balobi que eza penda donc s'abonner ya ofele donc tozali penda awa wana junior tozana junior les 3 bomoni biso tozala to penda na référence base place bakuna montolo na ye yemoko leader tapé biso ba leader to koti makambo donc soki bazuyo pour ça la babiloko il faut ça la ba biso ba contre sa puissance cour suprême elle a la tête vraiment donc s'abonner na Rive Ikono TV balobi que champagne et comme mukolo wana lokola local
champagne à maoula tout mukolo wana kozala dégâts sont mon ebisio s'abonner kaka na site oyo mona oyo soko s'abonner a ozwa makamu toujours donc journée on appelle samedi et après journée au clip ne ezo bana ndenge ya Europe yango biso pe tozawa to koyeba ndenge nini to partager ngo donc bomona ngo direct et ça vraiment bien a toza na référence talaka lelo ngo na tomboki na mitena saka na ba single ba Miami oza ba single ba Miami yango motoke nango direct Riva Econo TV s'abonner et à Ophélie et ça la bien donc après toka na kata Luanda donc des abouema sécurité d'autres l'arrivée à album Mesika il y a grand prêtre Riva Econo do makambo eza faut s'abonner awa na kata Luanda le 3 to na junior donc bana Luanda ne to zaboye mabe koti na Luanda donc ne to za to senga pina donc awa pina donc Riva pina presque makambo eza place bakunda mutolo pena ya grand prêtre na kata Luanda pena donc les 3 mabeza donc ya lo bebele za pena te luboye pana boya kitendi fo ezala potalaka wala mwana poto peto ozela mama na album na ya nouveauté ya sika donc Riva Econo makamunde awa donc abiso Luanda donc ne to zabo to ozela yo outa Benfica outa Butamba outa Palanca sanatori mukili mubimba do Luanda mubimba do tuana posa pina do makamunde sawa do to sengi boye belé boya pine belé bo s'abonner na makambo oyo bokota pena makambo les 3 junior na ibité na limite soki junior ezala na normal donc c'est-à-dire ko buka na pota ka grand pote mabelé yayi donc to sengi boye belé atona kata salon la Rosette place pena makambo eza pena Luanda ba simba pe mo grand pote petanga koya okita pena awa donc to sengi boye belé bana poto par ci bola les 3 makamundeza les 3 bilé les fou la tande makasi po mo grand pote donc na limite donc faut za makasi wana za awa eza pona expliquer bino source ya makambo pa ibanda quoi ngana za moko ya les sages de Kimakuta donc oyo bozoyo ka royaume ya Kimakuta oyo pesami na bongo na maréchal Riva Econo oyo lelo bozo benga le king de Kimakuta donc ba sage ya Kimakuta nde lelo toza awa poto yebisa bino ke oyo bozo mona wana donc royaume na ye source na ye ebandi awa na katia oyo to bengi na Kikongo Sanda donc source na ye bandi awa donc yango na toye lelo awa place oyo tunga na fandi eza place oyo to lelaka tata oyo abotio oyo asalaki ke bobengama bobotama na roi na royaume ya Kimakuta place oyo na fandi lelo donc oyo bomoni auti oleka mwana mwasi auti oleka wa aza moko pe ya royaume ya Kimakuta donc mingi ya koloba eza te les 3 boya bo vivre mabina ya Kimakuta oyo ndeko na nga utaki koloba liboso awa donc kobina eza mabete ebina elinde koyemba peza mabete mais koyembeli kolata peza mabete mais elateli donc toza na posa boya les 3 na junior bar pour bo vivre événement maman na single ya nouvel ordre mondial oyo ezopi bima de 3 na monde entier ezobima biso tokofete yango na junior bar tosengi bana kimbangu bana ya sapu bana ya palanga bana ya mabor bana ojaenda bana petrangol partout boza na ngola oyo abengamaka aza saper les 3 tozozela bino na junior bar soki ozangi soki oza saper te mais soki tomoni yo seke yo nde oza saper donc mingi ya koloba eza te oyo eza source ya royaume ya Kimakuta oyo bozomona lelo ndenge tofandi awa donc kala mingi te le maréchal akotanga akoya awa akoya kozwa pouvoir na ye na esika oyo topesa ye ki royautisme na ye vraiment naza na mingi ya koloba te napesi mbote na sage ya Kimakuta aza na kati Allemagne maître Santos napesi mbote na sage mosusu aza na kati Suisse Jenga Samuel napesi mbote na sage mosusu aza na Londres Bianco Malungu Manzambi napesi mbote na moko cosmique oyo pe kala mingi te bokomona événement mosusu ekosalama na kombo ya cosmique eza déjà a marché oyo tobengi jour ango merci.
balobi sortie officielle ya nouveau single ya Rive Ikono mama ye kuyembe za mabete iyemberi kubine pesa mabete mejibineri balobi turo yungamo kwa baranganga mutu mobari na koti makambo oyo tout s'abonner na Rive Ikono TV. Connexion isa gratuit le jour wana. Connexion isa ouféré wifi direct. Barobi tuzala wana ibele bana ya Luanda to kutani biso nyonso le 3 na bari ya Junior. Biso bana Sapu, biso bana Kimbangu, biso bana Palanka, biso bana Mabor, biso bana ya Luanda Mubimba. Barobi evenement isa moko na kata Luanda. Le 3 octobre oyo. Buya tuyoka son, tuyoka musique ya Rive Ikono oyo banalobi ke kuyembe za mabete me eyemberi kubine za mabete me ebineri turoyo tukubina na ndenge ya Kimakuta kaka boy tukubina na ndenge ya Kimakuta.